Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, n'alba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer, partager, ceux qui aiment la liboso, s'abonner et aussi vraiment biso toujours bien. Voilà bandeko, c'est grave. Babon de bi à semaine, famille libota, shalom. Le péchalov, je vous aime, bozalawana bo oumela. La Chine, on est ensemble. Voilà, les dinachou, namoni déjà dinana azwa ki trophée à Naibité, zaki trophée à nini nzambe nangai. Fa écoute na sa elango analyse tellement dimanche zaki journée moko voilà. Mais écoute fait kalate na ozonge la bino. Voilà bandeko, je crois titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni. Waneza artiste comédien na biso na kombo ya Ariachou na lipasa na ye na mama na bango. Na katikati na bomoni il y a deux messieurs, prophète Konde na Moussali na ye moko. Bandeko, Bokota, je crois déjà, et là, batumsus déjà, baébi histoire. N'engena ça l'analyse en lobby na boutou, mais j'étais fatigué tellement dimanche, la journée, mon aïe batté sur les andéni. Alors, bandeko, l'histoire les andéni, awawa. Nzamba limbi sabasali na ye. Nzambe vraiment. Ata la mitema ya bana na ye oba la mukaka oba kendaka na l'église bazolinga nzambe peut-être loboko ya nzambe et visiter bango na babomo na bango vu que nous avons des problèmes bandeko, mais voir basali ya nzambe na ba niveau oyo bandeko non. Lisolo zande ni lisolo za que non biso no toyebi Ariachou toyebi lipasa na ye asambelaka na liloba. OP Ariachou pe paraîtrait pe akomi mwana liloba. Nzoka mama na bango pe bamemaye na liloba. Basali nini ba escroquer mama na bango $20,000. $20,000. Yango nga nazo mituna. C'était ya kindo kinde penze ya vegla ki mama wana ou comment. Bande ko boyebi église oyo ya liloba oyo na okyo kosate na kota pe église wana awa na Afrique du Sud. Je vous dis, basali ya nzambe ya liloba na ndenge ya mabete, mais non. Prophète Deningo qui Deningo nani sous prophète Konde ndenge azawana asali bien ndenge a dévoilé parce que ya sepeli na ngote du fait que non kombo église ya liloba ezokende na ndenge ya mabe pona basali na ye. Kombo na ezokende mabe ezokende na ko beba na basali o bakendaka wapi o babenga bango bamosi. Na ndenge mabe te, moi je respecte les hommes de Dieu. Prophète Deningo soki Deningo n'est pas kotinga na munoko nzambe. Prophète Konde na mona embala moko a na Afrique du Sud aya. Na prière na nga pe susu na famille na liloba wana te. Pardon, famille libote kotanga na munoko awa. Bino bongo nanga bo liberinga. Bozolanda. Mais nazona nga vraiment tenté parce que eza église moko na koki ko lobelango mabete. I don't know really. Na ebité mais les hommes de Dieu ya liloba, ya église na ya liloba. Na on lobango penza. Non. Bazaba lo kosomoko. Il faut te dévoiler parce que déjà papa na bango déjà a dévoilé lui non. Loko la base belé basala kabaje oyo ba banda partir a oyo a escroquer mama ba Ariachou $20,000. Na $20,000 ana a escroquer ngo ndenge nini ya koloba kaka ke non bozana bitumba. Au départ ezaki ke non bana na obasi bakangi bango bana na yo boye il faut pesa boye. Mais azoba luka lisusu ke pa na ngambo ya bana ake koloba ke non mama ba onda kanga bango mama bango azandoki. Bota niveau.
Mais si vous avez allié 20 000 dollars, donc vous comprendre été. Basali ali loba na lobango parce que papa na bango ou encore père spirituel na bango ye moko konde prophète konde abimi alobi non, il faut punir banda. Balinga kokota na banda kwa batu bisenga ezawana. Kindumba peza wane lobinga yoyo. Sikonga nazo tuna na ajo ya mama ya Riashu. Likambango kaka na moyena chape kutu nani malobango ezate ndenge deningo de ka ndenge bomoni ya na lati polo ya bleu. Ndazo donc babengi na media. Prophète alobi mama loba ndenge ba escroquer au 20 000 dollars. Loba ndenge ba escroquer yo mbongo. Donc le monsieur atamola na banda kwa bato alobaka keno jour de nani prophète Konde nzamba visita ye pe azalaka wana. Donc il y a une deuxième personnalité na église à Liloba. Bandeko, il faut obéler là. Il faut obéler là. On a ndenge ya mabete prophète Konde azane na problème te. Prophète Konde azata na problème te. Ndo monaka ba église o ezalaka keno bazo kende bazana basali ya nzambe bazo tinda bango. Ba église ezana ba problème. Nayebi pourquoi nazolo ba bongo bandeko. Nayebi te bazalaka na salaire to bazala na salaire te. Tokyo lo bato ki pe ko condamner bango te. Bazalaka na salaire to bazala na salaire te. Parce que église à Liloba eza partout eza na coin nyonso église à Liloba oyo. Eza partout eza na coin à Liloba. Nga na uta Congo na yeba église à Liloba te. Na yeko yeba église à Liloba en Afrique du Sud. Na kota pe mais na longwa na ngai. Bandeko basali ya Liloba ba kokyo siliso nyonso za nango na kati ya ndaku no kokyo ba kokyo siliso ngo tout. So oza sagité. Na on comprendre était na âge ya mama ba Riashu ou encore ba Riashu na 20 000 dollars na yuchi wapi. Pour ce que tali mama bo tali na to yeba te ba neto solo la kaka. La grande famille bo aimer bo partager. 20 000 dollars na bo so malopango te botongi. Yango wana babiloko aboye. Mawa ya Nzambe za toujours likolo na biso. Biso to kenaka to fréquentaka église. Biso to zana ba bitumba. Biso to zana besoin Nzambe a visiter biso. Biso to zana besoin Nzamba kangola. Bakoko bateka biso bakoko bateka. Donc to sibir kaka ya koloba keno de génération en génération na 4e génération likambo bakoko bikota kota na bango. Nzambe amona biso vraiment. Na monda lelo oza nango te yoka mama alobi keno akomi na niveau ya ke mbongo nyonso esili akomi kozanga na ya kolia. Na yebi ka keno Riashu akobima. Na yebi te soki pasa bimi parce que na osala mission na ngeza na tongo. Il fallait na sala ngo depuis lobi na butu. Alors kola penga la bi non pourquoi pas na lobango to beta sete bandeko to sungana. Église à Liloba na okyo loba keno. Vous savez bandeko mutu akomi benga prophète akomi benga pasteur. Mutu aza na appel na ye pa Nzambe. Sko ba entourage na yo okozala na bango baza banani. Basali o peut-être yo zo longola obimiso lobi keno basali. Bandeko basali ya Liloba ndenge baza wana okomona bango simple ka kolataka ba mapapa ba chemise mais batuma be. Ba mosi soki ba mosi. Non lo bango à haute voix parce que papa na bango ye moko prophète Konde ye moko abimi alobi que non ça devient de trop comme on angezo kende mabe basali bazo kende ko escroquer bandimi na kombo na nga naza personnalité a na mboka oyo bakonzi babenga kanga na mutu na yebani bapesa nga respect mais à partir de bato ba obebi sa réputation nanga alors na ba o batikali po bozo mayele oyo déjà alobi que non l'état ndeko ekotala makambu na siko botala mutu 20 000 dollars na yozonga ndeni prophète Konde na ozonga c'est la famille au 20 000 dollars ango. Pourquoi cette genre de méchanceté? Bino basali ya Nzambe penza na pardon Nzambe pe bakondana ka ete parce que na minute oyo Nzambe sikonda sa nini a dévoiler Nzambe penza nda bimise penza na poisa.
La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Famille Libota, vraiment, bah, félicitations à Bisso. On a tapé vraiment fort. Bah, vie qui est vraiment très bien. Dans le film Nabisso, il y a Armée de guerre. Vraiment, film Wana. Nazo raisonné que non. I don't know. But I'll think what to do. Parce que film, non. Ça a tapé fort. Ça a vraiment tapé. Alors, félicitations à Bisso Famille Libota, tous ceux qui ont belé, tous partagé, tous aimé, tous tali, tous matisé. Donc, pensa film, oh, on a visibilité, et je pensa ma vie. Alors, bandeko, tous ceux qui ont l'issue, on a Bisso. Qui est prophète Konde? Bandeko, on a l'outil lobang, on a côté l'église, on a prophète Konde. Baza, batumoko, ya ba problème, ba sali anza, mais prophète, ça va tout. Bamosi wana soki babinga bango soki bamosi soki bamosakoli wana. Ce sont des problématiques donc au taliboye so ozomona na bato mususu azoboya ata kokende konini kosambela kokende na église parce que ça devient de trop na basali ya nzambe na kilokoso. Ariachou penza na tozo ebate. Maman mati miniature. C'est-à-dire que Ariachou, et comme on dirait, nenge bango moko bazoloba, que non, Ariachou, tout ce que ezo komela na vie na ye, eza mama na bango. Tala basali ya nzambe ndenge bakotisaka trouble na kati ya ba foyer ya bato, na kati ya ba famille ya bato. Soki mama oyo, ndazaki mama moko peut-être ndazo kanga vie ya bana na ye. Je ne pense pas linga banda kolongola mbongo yazo bimisana apesaka mosali ya nzambe. Soki tobito solo la pembe. Ce qui pensa yé pensa nde aza pensa na tête peut-être y a ba retomber ou encore y a ba souffrance y a ba na côté liba la problème à Ariachou côté Ariachou humiliation sur les réseaux sociaux. Je sais que no diable azalaka riseur, diable azalaka souple, diable azalaka trop malin. Mais je ne pense pas $20,000 wana isa $20,000 asalaka nini? Tomi tu na kaka bandeko. Bandeko, est-ce que vous voyez que no monde a ténèbres et pezala na mboko? Ce qu'on a nazo ebate na otu na kaka $20,000 wana mama ba Ariachou bibisa kiango wapi? Ata balobaka ke non bana na obaza ya kokangama. Vi na yo ya pasi. O banda na $0, $1, $20, ti na $20,000. Eh Ariachou, bimana no ya ko expliquer biso makambo pado. Ezaka mo maman Olive. Je ne pense pas. Ce que tu as na vidéo, tu as vraiment maman barre chose, tu as vraiment elle a bâti, bon ezate $20,000 nyo sekei et puis azana na ta ya kolia lisute. Tant bon ezo kene na $1,000, $2,000, $3,000, $4,000. Ozo continuer kana ko pesa makamango pesa flou hein. Ata tozo akoloba awa. Makamango ezapeka flou. Bandeko, ngai ne nazaboye. Église, si s'agit à contribuer mbongo, ya ko futa peut-être loyer à église na sala ango. Oh, ce qui peut-être dit nani dim na sala kango. Mais na okyo lo bate que non, na sala kango régulièrement, na zaka mutu. Diable a vendre la biso nde wana. Pona na 1/10 ya nzambe. Diable a vendre la biso wana, mais na sala kango na yebaka ke no 1/10 eza vraiment obligatoire. À part wana si s'agit à kosunga église ya koloba ke no eloko boyetel ezangi mutema na yo et tout, moi je le fais. Moi je fais quelque chose na église soki mutema na nga et tout. Na leka na tawana ya ba sentiment. Ya ke non église o sala boyo ya okozwa ba retomber moko yango te. Si on a biso bato to kende église na bao bavandi na ndako bao bavandi na ndako bakolobani na minicho ba obeta maboko bino bato boke na église botala basali na bino, c'est honteux. Basali nzambe ya liloba baza partout, baza wana soki kaka likambo boye bazangisa koya kokota na bandako ya bato te, baza lokwa banani ba o ba témoin de Jéhovah na koya kala bandako ya bato. Et puis baza wana ba occupé ko na ndako wa mutu ata même pas que non abengi yo ke no boye asa komi déjà na ndako na sebo epo na za libanda na ndeni. Bref, eloko tozo loba awa c'est mama ya ba Ariachou
akomi monta wana c'est ça mbongo peut-être ko fomba ta nani terrain na bakina na pe batongi bongo te lipasa o nani o jaria nda memaki bango na liloba parce que yaza mwana liloba amemi lipasa na ya amemi peut-être na famille na ndenge ba okende wana basali ya nzambe oyo basoki ya liloba oyo baza wana balinganaka te bango na bango bitumba bango na bango donc kokosepela te sikoyo ozokende na église otali nano basali ya nzambe basi bavandi kuna bazoteya basi bavandi kuna liboso me bazoyokana te me bazotransfere bazoteya bino liloba nzambe me bango moko kuna basi bavandi na cher soki cher boyokani eza te oyo elobi papa liyanzu miyibi ezabelaka ye Seigneur limbisa non il faut tobelela na miniti oyo bato mosusu babe basali ya nzambe ya liloba bazalaka boye ezala nano na frein bandeko na ndenge ya mabe te naoloba na nga verité prophète Konde azata na problème moko te na yebisi bino na mona mosali ya nzambe wana mais batu au moment ndenge ezalaka ke ozana ba cellule ozana c'est pareil avec ministère à Mama Olangi bomoni ministère à Mama Olangi eza partout dans le monde eza ndenge moko pe na liloba ba missionnaire baza partout mais ba memaka eloko wana ya prophète Konde te motema au prophète Konde azana ngo bango bazana ngo te compassion au prophète Konde azana ngo bango bazana ngo te donc mutu atikali mutu si qu'on a minute au prophète Konde asa nini a livré mosali na ye a livré et pas yebisi bande comme ça bi ke no boss jwamaye le siko awa mais ce côté li mutu ngo $20,000 asa nango nini botu na ye ce qu'il était ko zoe batu na ye il faut mbongo ne zonga et ko sala bien ceux qui babandi ko bimisa bango boye bazonyokola bana nzambe na ba prophétie ya lokuta bokoya kaka bolobi boye yango wana ngai prophétie bandeko pomoni mutu ye moko omoni yo moko na nozana no prophète à vie na yo de la Bible elle-même elle est prophétie bandeko ngane na zaboye j'ai beaucoup appris sur la spiritualité maintenant on a comité maintenant on va apprendre 10 jours au jour nazo apprendre bandeko sambela nzambala kiso bitumba nayebi ke mutu soki osaya kokangama il faut mutu mususu nde aya ko asala nini aya ko délivrer yo c'est-à-dire que non yo sambeli oza mokangami nani akoya kofungula yo peut-être pasteur moko nde aza na pouvoir ya koya kofungula yo siko tango aza na pouvoir ya koya kofungula yo wana soki yo sokoti na prière au découvrir déjà bitumba na yo bandeko na ba prière mususu okoti ya jeune boy 3 jours sec 7 jours sec nzamba la kiso source nzamba la kisi bitumba famille ya bakoko bateka ba para mususu pe bateka nde to sibir lelo nde to mona lelo bandeko mosali nzamba azoyebisa mama Ariashu yo kaka aria na munoko no aria nde mwana ngo sacrifier et comment ki siko pito pale bango mibale bandeko otala mutuka boyo omoni kaka Ariashu mosi kitoko omoni ba make-up omoni taille omoni boye me bitumba na kati ya molimo bandeko to sala ka to yebaka bitumba na biso soko yebi bitumba na o traversaka peut-être na biloko mususu okosala te na vie. Moi je me demande, toyebi Ariashu aza artiste et comédienne. Ariashu sur les réseaux sociaux, Tokyo loba bref, Ariashu aza mutu moko oya koma humilier na réseaux sociaux encore na communauté congolaise. Siko humiliation ne ko bando kende yango eke olata tina mama. Il faut ko briser yango.
Il faut qu'on brise humiliation. Oh, maman Martina miniature, maman nani Ariachou. Ariachou nani artiste comédienne. Mbala moko identité bandi. Maman Olive, yé pas kokota na kati. Tala maman Olive boya bali saka yebo histoire et bandi sous. Donc, bo bandaka ko zongela ka na likambo moko ezo emilia kayo. Maman ya batu, ils a passé, bandi ko $20,000 est belé. C'est trop. $20,000 c'est trop. Ils est belé. $20,000 c'est trop. Ils est belé. $20,000 ils est belé vraiment. La grande famille, bon aimer to pas, bon partager. To sungana bandeko. To sungana ya kobele la makambo yo. Basali ya liloba bazebele. Bazebele na mondo yo. Bazebele. Baza vraiment ebele. Il y a bien baza, il y a mabe pe baza. Si ko botala, prophète Konde a livré oyo pona koloba ke non, comment nangezo kende mabe. Nabino obotika liana bosala kabaje oyo ko kende banda kwa batu. Pona kosala nini? Pona kokende kopesaka ba prophétie à lokuta. Obo pesi bwe mbongo. Tangu ya bana kokende kolia mama na mbongo. Na image ya nani? Na image kaka ya Ariachou. Ariachou nini azala pembeni ya mama Olive. Botala. Il faut toujours briser, il faut qu'on brise parce que Ariachou nenga zana amema ekulusu moko boye. Est-ce que yé moko a reconnaître kango? Bande ko bomoni appel à Nzambe. Nzambe bengaka mutu peut-être na humiliation. Pour salela ye ou encore luke longi na ye. Nzambe apesaka ba donc ezala ba makambo so comme la kabiso na vie, eza peut-être appel à Nzambe. Ceux qui oza na distraction, yaya ba okundo na samoyo yo. Bomoni batu lokwa ba Ariachou wana. Ba Ariachou baza batu moko boye batikali na baona sama kolo Nzambe. Vi na ye mobimba. Akomi ne mo umu ya koluka Nzambe, Nzamba salela ye parce que bitumbo yo au moins pe quitter pa bana. Mais lokwa batu baza na distraction et surtout oye suko bebisa mokili oyo eza réseaux sociaux. Eza réseaux sociaux ezo bimisa batu mingi na présence ya Nzambe. Réseaux sociaux etinda batu kaka matalana osombelo ko moko to yeko lakisa ngo na réseaux sociaux, osala boete yeko lakisa ngo na réseaux sociaux, distraction na distraction. Bandeko, soko ebe oza abonné à Mama BBC, t'as la vie na yo. Atanga Mama BBC na oye biso, j'ai des combats, nazana bitumba. Na okyo biso bitumba nga nazo lekana nango na ebi kisite, na kota ndakwa nganga te, na ebi Nzambe ya bikeko te, na ebi Nzambe ya se ya mai te, na ebi Nzambe ya wapi te, nga na ebi ka Nzambe oya kufa, po na biso, pe ase kwa, aloba tout est accompli à la croix de Golgotha. Mais bitumba nga na lekana nango eza bitumba yanga ite meza bitumba ya bakoko place bakota. Siko moko na vanda na tali na bi naza na droit ya erreur te. Na tambola peut-être na ignorance mais Nzamba pesi asali grâce wana na yebi bitumba nga na traversaka. Na yebi source ya bitumba langa. À partir de wana ndena zaka moko na telemi prière, moko koto brisé. Toza na choix te pour quitter la paix na biso te parce que bibezo be kitati na 4e génération. C'est juste d'abord la conscience ya yo mutu yo moko. Ya oki ozala wana te kaka humiliation na humiliation. Humiliation na humiliation et là ta nous autres et là ta ti et donc et là ta yo. Il faut qu'on comprenne que non les esprits mabe. Botala Ariachou nenga samba sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui ont tali Ariachou boy, azane moi si kitoko ya koloba ke non, il faut avoir nanda kuna libala. Aboti bananae bien là mais t'as là au moins bato musu babaka eza makambu te, il y a un esprit derrière tout ça. Luka Nzambe na ba principe au monde Nzambe. Lorsque o luka Nzambe tika ba biloko mususu. Biso ba mususu to luka Nzambe malgré que notre na chaîne à YouTube. On essaie de gérer ça. Ce qui est makambo Nzambe, YouTube, on vient, je travaille, papa, et s'il est ok.
Maintenant que bosana te bitumba bitumba. O bato ebele bazo vivre na ignorance wana. O bato ebele bazo ke na se mabele po na ignorance. Eloko ebomi mokili lisusu mingi za réseaux sociaux. Basali ya nzambe bandeko. Yaonga ni peto okyo loba te ke no basaka ka so pe ndenge nini. Soki pe oyebi omoni peza mosali ya nzambe omona deja oyo o penza. Sambela nzamba la kisoso peza solo aza mosali ya nzambe ya solo. So omoni azobeto ba matraki moko boye mbongo bazwaka kaka. Akoki boya jamais mbongo. Bandeko basali ya nzambe baza batu. Mosali ya nzambe akoki kosili so nyonso oyo oza nango. Talaka mama oyo azangi na ya kolia. Nakoki mawa na video wana Natali. Eza na mosali ya nzambe moko bandeko ka na ville na ovanda. Tango abanda église. Bandeko azalaki mutu moko mutema munene. Bolingo tout. Mais lelo soko otali mosali ya nzambe wana. Pona lokoso ya mbongo. Akoma na orgueil moko bozo tala lobi nzambe na bomoi. Na lobi te kino basali ya nzambe nyonso baza mabe. Bao pe ya bien baza. Bayo ya bien pe wana o na olo baza wana. Baza pe na ba défaut na bango baza pe na ba erreur na bango. Mais bango moko baye ba keno na sali mabe na sali erreur. Tika na lukana ke ne pa nzambe nanga na senga bolimbisi na ke osa prière à supplication na ke osa prière ya pardon. Makambo ya nzambe bandeko je vous dis mutu akosa bino te eza mutu moko te akoki ko maîtriser makambo ya nzambe. Parce que nzambe ye moko nano abalukaka. Na minute pe akoki obalukela bino penza. C'est-à-dire que no mutu moko te mosali moko te abima lo bakeno a maîtriser nzambe lokuta azate. Molimo nzambe okyo kita awa. Elobi, papa, bosepe, mais na minute pe okyo balukela bino. C'est ça Dieu. Comme pour dire que non, muta mokili, atikali muta mokili, akomi benga pasteur, akomi benga docteur, akomi benga soki nani nyonso, kombo nyonso, ba archibishop, soki ba nini wana, bandeko ba maîtriser nzambe te. Ba maîtriser nzambe te. Na yo keli kaka mama oyo mawa. O sentir que non azana souci ya bana na ye. Est-ce que soki yende azaki ndo kelinga bimisa mbongo wana nyonso abimisi wana. Soki yende akanga vi ya ba riachu. Alinga bimisa mbongo nyonso wana. Selinga loba ngande nazo sala ba makambo na monde ya ténèbres. Na bimisa mbongo poani. Ozo lempa ka basali ya nzambe. Nzambe sunga biso kanete oke na ba église boy. Sunga biso nzambe. Ko esela biso ba bitumba. Po soki nzambe po baneka okitito muto aya zolela pa okwesele bitumba bema makambo pe to okoma nango to okutana nango te. Il y a des serviteurs de Dieu au bayebiko. O mona pasteur azobenga yo boy, ayebeza les 30 azobenga yo keno, naza déjà na siawa, aye kozwa dim. Ba pasteur bakoma kolanda dimi na ndaku. Oh dim eza volontaire. Yo moko oye na enveloppe non église, so ba bi dim oleki. Mais pasteur akoma ye wana pelisi mutu kanena mwasi na ye na se immeuble ou bien na ndaku na pou na libana na ye kozwa dim. Il faut zaka mutu moko za aveugle ndoko bandaka ndoko mama ba riachunga na okelo bakeno ba aveugle ki na kindoki. De 0 $1 jusqu'à $20,000 et ke peza kaka boy pona koluka délivrance abana. Et bon mangengenge wana bozo mona ta na femme ta marque te kuna zoke na ko sambela bandeko. Ba témoignage eza kuna te. Ya eza na ba église mususu oyaki riche obimi pauvre. Kaso ki na kosi. Alors bref bandeko c'était au moins ça. Maman ba riachou ba escroquer $20,000. L'église a lilobe pas mosali moko. Alors prophète Konde aboya livré mosali yango. Comme ça ba miyibi mususu ya liloba batika musala o. Alors je vous aime la grande famille. Ba bon début à semaine. Beau aimer, beau partager. On est ensemble avec vous. Numéro na bisuzana so ozo besoin ko benga. Bisous.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.